produit. Bina busisi. Puru. Ah. Makanan Sicilia. Mais où est-ce que vous monsieur? Hein? Mais papa, on va la passer pour te retirer à zéro. Écoute, à zéro, mais tu peux te tout même en zéro. Hein? T'es na ukuzuka. Non, Tima. T'es kenda ukumba. Yaka monsieur, suka envie. Pululu. Ça c'est une photo au tête na bako. Simbala. Bon. Nani? Yo tu kenda. Tika oi. Puru, wanza sani? Non, oh man. Ah, non. Biso batu zakanda umo okosha biso susu. Yo kasi tuyebi yote. Non, ça ni. Non. Tu peux me yuka moto. Tuyebi na biso uzanani. Bato ni biso kulubate. Eh? Na omi mame. Ye mo kutakopana. Tuyebi na biso pururu. Ana na buti me uzane nini ngama una hivi. Melikuwa na tano na koru bakang. Yote kana. Yo, olumano. Oh, ala ngomo Toke na ntusa msaze. Lobi tuteka ki bien, ujwa mbongo ya bien. Le so tuteki pe bien, ujwa pe ya bien. Malem bitusali yo itesa na yo balu teka basimbo. Ah toke. Ujwa pa. To Mais toi fais quoi plus vite ça ngalo no Ikamoko na kuyibisa yo puru po uyuka mba moko mwana ngai. Fo balu ba repente pa kambo moko yo. Répétez. Tukanda ko papa. Non, toi on casse à mission toi répéter après les ama ba ama non mais bisira nini ba me ma maison mais Pas yanga. pas yanga. Sekoyo ba bandi nanu na ba mumvuma ya mke. To sala ni na bo ngalo ke na o timwa. To sala boy. Nga ibi muto akuzwa binu na mumvuma na binu wana lubi pe buke poto. Hein? Didenta azari babi ba produit. Oyo ba zwa kabatu bateki bango to babi mti ba ko ba produit. Te père babi ba producteur. Bango wana na kupesa yo na binu to kenan. Même ni sanyo. Même binu ke poto. Te me ngalo na. Ne zawe to kangsa ma dans mission to mi na mi olo. Ne. Toke tukang ka bisu munanga tang tujunga tukang siang. Papa tu wira. Mais si to sa aussi oui ne sa mo elo mo beta mi olo. Pululu o malate. Papa bido ke sa ba mama sixela kacha po bate vela swa batona kuna. Mais tu wira nanu ngunga na buite tukena nu tusali msala. Makambo ya bino wana bukusala bana ngai. Na yibisi yo deja mtakuma mani na pota. Hein? Basi ba yebisi pe bino aboke musala te. Hein? Quand on va bino eza musala. So li o ma elo nam ale to si pa ale le ae. Da yo avatu kanda fa ubinana. Quand sote la. Dikana dibuso. Pulo ke sa ba beta ro rapte mena kumela ngo ne rapte. Sikoyo na rubia. Ba na bwa kanda nini po yubi. Oye ma nani mbingadi amo olo. Oya didusu pululu sana nandeke. Pululu o malate o mota. Pululu malanyande. Yo na rubia. Tokai. Jero nasa nande. Amana. No. Tika tu wela ngunga ko. Nzami. Kolo Yesu. Bastara ndio wa. Oui. Yawana bandi. Mambo mapata Yo sesa. Oyi mena ina mino sesa suma asi. Obi kwa kabisa bandi. Adidusu. Atobina didusu. Adidusu. Atobina didusu. Pururu abarate abutate. Mama maladi andaka. Maladi andaka. Pururu maladi andaka. Maladi andaka. Pururu maladi andaka. Maladi andaka. Pigeon, épice.
Oh pika pende kebo kusimbama. Wala sonyo pika pende kebo kusimbama. Oh moi on pena ma. Mais yesu yambate yo yambara. Yamba. Oya ma yebi ozo saba ati. Etumbana ya puru pika pende kebo kusimbama. Puru pika pende kebo kusimbama. Ya puru pika pende kebo kusimbama. Abonina puru pika pende. Ozazo. Na kuma. Pika pende kebo kusimbama. Nalema nalema. Mama e maladiendeke. Puru e maladiendeke. Puru te. Ah. Batoke. Maladiendeke. Maladiendeke. Puru maladiendeke. Maladiendeke. Kotazo. Bina kutazo. Soko lembio bimizo. Bima kotazo. Ukoti kotazo. Soko lembio bimizo. Ba isiri. Ai isiri. Comme ça ngata tana yo nate voliko atara. Aga sinatina iyo. Na papa na bana ndenge. Papa obi ko charisme ba animateur. Uruba ki on déjà. Abu bandoka. Nani? Ça. Ai lugu. Esobe vraiment 200 francs na ça na ngoni. Hein? Mokonzi tuka toli aka pondu. Leo pe bakoni o ekauki na ote basoma na ba pe bien te. Bon, maman, na dobia. So ozozoana. Nzite. Na ozonze tete musana binoko ne kotsa mbongo. Ikusa mbongo. Batu babi mtsazelo ikuta mbongo ndeni. Iza mazi? Eza majite mezele te. Na dobi boy mama tukanda mtsikate iza 200. Zwa, simba mabu. Ndapela sina lembi na ngai. Uluki. Uke ubuki matembiri. Uti na moto uzwi mafuta Mungu uti ngana ulia na abongo. Na ndimi na hande yana ulia na ndengwa. Bon, pana fufu. Uzwi mfimiku. Ukena lipa wana ipa mama nazia. Mama nazia kabila ubande na bisu na tana sa kombite. Yo iba kabazia mama. Mama nazia kabila bisu pusera fufu tu kansira fufu kufite. Batiri yo pusera uti wana uyina ndaku ubombi. Ukena ipa bazwa veli susu na ngambo kona. Mama ebu kabila nga fufu pusera ya pa mana kansira fufu kufite. Batiri yo pusera uyena usangisi. Na telemel milimu na na yuka. Ukena sima kuna. Na babara ya sima ukesu na mfimiko ukangisera biso bukabira biso pusera fufu tu masangu tu kangisera fufu kufite uyana ngubumbe uyoko sabikoro tulambe peturie mkulileki kasi yo banana okeko senga kato ya osenga oya opesa kanga Papa lobi mo ko te 200 fois to mo plan ndak mo bimo botolia nene. Tokai. So munu ngana pesi ko kite upesi. Miss na kufa mikonyo tuka na milinga ozo linande ya ngwana Okay. O mate. na salai bo Na soma eso. Ba ubunda kande ngwana. maman ah kamatatina non mais la tia c'est un homme là si homme là si va tinga mina tala iso mbana lina ba problème te menga tinde na koma boyko asombela nga tu ataka le côté mafuta nga na poko asombela nga te olia na nga alia nga monga moko na pisa ndumbo nga alia akotola nga poni apesa nga ni oyi nana yuka yuka mwana uyepite tishoni mugutu na tata na koko o na bana ba kisenga ba ndoki wana na lingite na sino na lingite na vina ngai
nayesi bino kabo nalingi te nayebi soko ya bongo nayebi sio yo kuta makambo yanga pwani okota makambo yanga te mpongo nakipa vya bana o te oyo nakizengo bebisa nakipa makambo na bino obika kobanga bapere Oh, maintenant, mon mère. Ah non. Nana pesa nga yumbongo. mbongo te oyo bisi pesa mbongo Kulu babuite mama pesa mbongo ya. mbongo natikeli oliko amesa Fermez bonne. Yo, Nana! Nana! Nalibizunga. Mbangu! Nani, pour vendre. Mais fermez, nga nazo comprendre makambo zo leka ndako te. Tana mwana. Lobi abimi alali na ndako te. Lelo tongo ye alingo bi asukoli so abimi liso. bango bana yo boko para nango kwa makambo nga siko bango bana opesela ka papa nani penza nayebi soko abo makambo nga lobi ekendeke simba te bakota ya banyungu nakeki retie bambongo na ngai Banyungu olekisaka nini? nana tia 100 francs Ah, mon Dieu, on a fait. On a essayé ça. Il y a ça, ça va bien. Oui, pas batuka. Lubalu. Kama tati. Non mais la témission. Mwana kama tati. Marubia. Kasi nani azaria wati? Nani? Didengoy. Oh. Didengoy autorité ya Bruxelles. Bachani. Azaria wa? Isa ya mpamba tata. So tu siri sikuna. Na kuzunga boy, bangu bazonda kubiso tuke tarai. Ambo. Ah, na busa yangu mbeze hizo. Ils ont dans son foyer à son babazelo. Azo to tanda ngina mapakani. Comme les Rio, les bulldozers de Liège. Oyibe ngai izuzo sanga bia pa bato aputu wana nde bazozunga. Biso pe izako bato oyo batekaka basanduku. So mutu akufi bango basepiri bateki sanduku. Oyo ngai tangu na bayibisa ngai Didengo autorité de PC. Tangu ayi awa ayipo asisa nini na yiwana flash. flat ayibisi nga pe bubungisa bazelu buza na bazelu bele mpona bizo mukuna pe ya usala flash yawa tuzalaka na bazelu Ils bien né bataputi baza otunga bandako. sanoki fo tusanisa makasi sanoki papa obife moshua kama meno abale bisire masana za Paris sama muta sama kata venir kote kasi mbosiro wana oyo toduba kasi mbosiro kinzonzi ndeko na ende Picasso kinzonzi tari baka Picasso kinzonzi ndende kwa mbosiro Oh, mais fat. Flati. Mon oh, c'est que c'est quand même. ya pesa ube Oh, ya wana buyiba kibazelo nalibeni tukuyiba mtu ayibe bazelo wana abi makambo ya flash nde utekaki pasekiseki Mais quand ils ont le bungaki. zeli bungi wana tubimti bazelo tuti wana baribino buyibi bazelo uswafi yo uswafi Basi mzambi akela mwana ndenge nini? Bon, Ida, na pourquoi? ba il tukende Mukena malamu. safi ndekabi bikushika sema kwa ulubashi Tambula na bisengi ya boy. Mama papa Shaba. Yanga na yuzali camarade ya papa na ngai. Pico Samba bien na compagnie oyo bobanda bandakala mais expérience vraiment ya makasi ezala te po ozalaki na niveau te yango na olinga bolukelanga moto na ndenge libanda azala ade na kati ya compagnie na ngai po boyebi Machombe service eza compagnie monene Machombe nde eza ngai eza compagnie ya papa na ngai mais eza nga po ngai nde mona aza hertien nga nazo koassume baresponsabilité nyonso. Bomoni ndenge mama abuti koloba compagnie service international Machombe bomoni kombo wana pe eza komba papa na ye Machombe ngai na papa na ye nakanisi boyebi yango tokolaki esika moko tofandi ensemble totangi na école primaire secondaire tobeti ne bale ensemble et puis donc avant même akufa abaki na nga boye kotika mwana wana soki mokete ye moko il faut ko encadrer ye ndenge ezali boye donc nazali papa na ye ozomona mais ana musala aza mokonzi aza ko diriger biso donc il faut koyokela ye
et puis boyo kelaka souvent pengai pour nazali donc comme un cadreur ne banine donc ndenge zali ndenge boyo ki ndenge mama uti koloba aza ko voyager et aller compagnie service Machombe international to lugate ke ekoya et surtout nga na ebaki ba vision papa na ye donc je suis la seule personne oyo ako mener siko entreprise na ndenge penza ya malonga papa Shaba na lobi bongo te omoni ko assumer ba responsabilité ya compagnie na boite mais naza na posa ya mutu mususu ya libanda akota pona bino to vandi mingi papa Shaba na yebi yo papa ya on a lingi bazwa mutu ya libanda en tout cas koza na contre cœur te bon maman ndenge oti koloba oyebi biso bien oyebi nga surtout oyebi nga malamu parce que oyebi ke nga la memi yo komema na yebi papa mais oyebi ke nani papa na yebisa ka ke so subelanga papa nyoso ana me na yebi papa wana oloba poza la mi pembe na si yangwana donc même omoni ce qui na lobi ke ngai lelo na remplacer papa no na place AD donc nazo mériter on papa te ndenge te papa lobaki nini alobaki ke donc naza comme son délégué na yo aussi na continuer nango s'il vous plaît monsieur Chaba oui Samba oui maman na ngina répondre un peu olimisanga pe oui Samba na ngoni makanisi no lobi te nazo pesa moi idée omoni maman no lobi awa biso donc je crois même monsieur Samba a raison omoni donc continuer na lobi boya nengo ocho loba awa toza pe toumeli mingi na entreprise ozomona tant papa pazalaki toza ba collaborateur souvent papa za koza na ngai oui bien sûr na longoli ma nazo ko ajouter na oyo on continue alors omoni tant on va travailler na papa toza pe na ba collaborateur nous avons des amis baza pe étant sous ba AD ba entreprise sous mais l'autre sous ba sous ba salarié mais toza ba relation na bango ba travaillera peu bien ba AD oh monsieur tout ça ba connaissance na biso pour na ngana ko senga yo au faire ce temps même le lo après awa tout ça na démarche monsieur te kana ko ba AD il faut un nombre d'expérience ko tia mutu c'est très bien mais akokoka ba responsabilité ba ko pesa ye c'est ça le problème mais samba oti ko loba bien au lobby qu'il faut quelqu'un oh vraiment en expérience déjà dans sa expérience wana nazo mériter encore bien sûr papa na longolo ne sika na yo te mais na lobi sika ya AD na posa ya mutu mususu maman au lobby bien s'il vous plaît au lobby que ozana ba AD libanda oui puis quand bien moi si on déjà ba l'expérience ba gérer ba grande entreprise na mboka oyo fala ba ko aider biso to travailler en collaboration na bango madame to Elio en tout cas au CPF tout là dessus maman biso to passant pas de l'école mais tout ça na soit wana te au comme maman na place moi to ça pour me quitter ça to Elio bien ba journalier to ba temporaire to ba engagé la compagnie c'est vous me la compagnie bien bien donc on a le bac pour banda liboso si oui pourquoi papa est bien mais ngala bandi na papa na école primaire et puis to zaki to boya quartier moko to boya ngote je donne l'expérience parce que c'est la réalité il y a Machombe service ni marchaka pour ne pas se ba contrat ba musu to bien ngo to boya ngote puis qu'on a quatre mois de il y a de cela 2 ans voilà vous étiez suspendu à cause de maman moko biso po yo papa oya simana biso mais au moni l'homme propose de disposer. Toi, tu as merci Samba, merci Pico. Papa Chabam, on a au travail na compagnie de Mozaki ami proche. Le coup la dino boyebinda. Je crois que Moutou Bozulanga a oué payer. Pourquoi pas l'accès tous les 4 quoi il y a. C'est ça. Les mots qui conviennent, il y a mais bon, na boité. Nandimi maso bolobi. Oh maman lobby bino pe bolobi mais eloko ezali awa to sala choix moko ya bien ya kitoko. Oh pourquoi pas. Ozomona biso tout apprécier et surtout ngai nazali comme conseiller nae. Donc il faut un bon choix. Merci papa. Ozomona pour ce to sala choix moko bien te oyebi mémoire à papa ne place yali a sepela nango te. Merci papa Chaba pour la compréhension. Ne va prier bamba luka mutu. Na bwa ki yote omoni après de awana et cause yo hein après monsieur Samba Pico va travailler dans Gaï ça va il faut avoir un bon choix hein non pas l'idée de bien
Merci beaucoup. Moi, je reste à travailler. Merci, madame. Bien. Merci. Ok, bonne journée, madame. Ah oui, déjà. Nous autres qui sommes ensemble. Non, mais Boye Barake, c'est un bon choix. Tout ça, je suis malade. Bino va te bloquer si vous dessiner quelqu'un, c'est le choix. Oui, mais tout ça, on Mais met tout ça, autant pour nous, pas compter tout ça dans l'autre. mais Bino Bolobi déjà bossé la batte. Oh, Bino Boyebi. Bien sûr, c'est pas travailler. Et puis, nous te voyons autant. On s'est pris on s'est fait là. Koi boy. Akukaji ngobumbi misusu bakaji ka. Na otumba. Oyo yangu batele vi. Batele vi ndeni. Oyo ile mbaka inyata kana kawa. Oyo zama pete ngo. So oyo bonga pa otumba kulamba simbate. Bon, ngedie. Kai. Lobi lugo za bande di. Naza kukenda kuteka biloko na kindopolo. Nambuka Bakongo. Akenda kuteka batumbula, matamatoni na saja yangu michambo. Akenda kuteka. Tu as mon clarté, bidi. Na vous comprendre que de cette net na mono zo sumi ngiti sele mosi na opekisa. Nani yakupekisa ngai? Mosi na uko? Ngamutu namvuka kaya. Akusai. Yona futila kaya mbongo ya ndako. Ngai. Dengi na zabo ina sala kabie ye pasala makabie. Azani lokwa kubate. Ekimambu ka festival. Ngabe makama vaji na ndima ngote potala kan to mesala ngana. Sao na kokolia te. Do présence ne pas comme ndelo ko mobwe. Siko yo vajo ki ne ba Congo. Asiko na osipota na ndako. Makambu ya famille za kuna. Anji Masamba. Albaki Falabaya. Yangu na za kutala mbongo itikala asiji sate. Osa nini? Fanya kenda nambuka. Anji Masamba. Osa nini? Abale. Yo balo be ya bala. Ye mutu akubala. Ngasa yo bala. Sikoyo. Enani ndio mwana Igo Masamba yazana londa. Akutinda mbongo lubina tongo sokina zwangu kaka. Indopolo. Na kuzunga. Ushanje ndako. Oite. Oizamke. Bidi za kumona. Ladi mwadi wana munene. Obiko sisi kana posa olamba. Te papa yoka nanu. Do se décourager do na lembinde na za papa nanga. Na mesala kuvanda na yo makambutuka na yo. Do la mito ke ba Kongo so yo otikanga na ndani. Okomoke bavaje mono umeli otikanga moko. Omoke isa akadi. Kubanga te. Tulo na kuumila te pa. Na zana la ndefu. Nani akubenga mukolo ya maidi. Dila mungangwa zana ilani. Na tidi mukonzi. Dibulu zanga soka. Ya zana Belgique. So kwa biengine zaite asilika kapamba. Alors lendi na putuna za jao. Ça va la beauté papa ngabi ko saba voyage mais faut tika mbongo tu ya kulia na ngai mbongo ya ndako pona bo papa tu papa za bitu pa mbongo na boya tu ko so transmettre kama mbongo yo mikanda za presse na mbongo na ibisagi mambo maswede atinda mbongo na kumbu na yo ujwangu okay kubanga te uzafanya ngai twaye mwa deda yoga ko bizaite akubanga ni mutima yanga izafanya yo alo atana kena mbuga na ibi twatiye mwati yetwa ngaza pona yo zapona ngai zakabunga alo ça va chérie na yo kina kubanga kana ute uzana mubaja pie apali mwasa makangwa zalaga te mwasa mibale nde boya banda ndenda libanda tava komanda mwasa mibale makangwa zaite leze mipio pana bindo yisinga ngana zana bana kasibele msusu na Angola ti metre tilbo soda usabanga naye uyimbole zana pale yo kutoka lungo baba fanya nene muntu valela te bo nakaya yondika angu legulutelu mato uteka uyoke angu kambidi jo kambidi ukalinga utumba ndio utumba angu ndio tumba okelala na bwandi na tala katevo sawa sheki na samba mpona oka Tika. Oyebi, elo na ebisa ngo. Na ebite
soki otimelaki makambo oyo Mathieu bazoloba le vieux Chaba aza kowelisa makambo. Mon frère, si tu veux bien compter le plume d'un oiseau, il faut le garder en main. Oui. Pourquoi pas te tirer les cartes? Jamais Samba. Papa wana akokokate. Tu faut bien surtout que tout ça l'effort que tu as monté à bisou sire. Pour bien surtout tout ça bien la compagnie. Il faut un homme d'expérience. Voilà. Bisou bien tout un ba classe, mais tout ça le cours aux apôtres. Il faut monter au moins quoi gérer entreprise mon frère. Quand on gère ça comme chose moins facilité. Moutaros a pété en sous niveau ça monté. Mais c'est une expérience. Oui. Bisou tout ça un niveau, mais tout ça expérience Samba. Au moins tu as vu wana vie Chaba zora poste à gérer compagnie. Azora bato ba pour la position na. Poté, à moi privilégié. Bisso fait tout le gars moutou à bisso, tu tiens pour tous à la l'aise dans la compagnie. Ce qu'on a monté mon frère. Mon frère, idée aux yeux est bien. Ngai cousine ngai, Nadine Mbumba. Ah, mon nom a li passe à Londres. Si basaï anakin, na pèse mon copain basaliao. Mais il faut te bêta moutou net ba commissionnaire ba tala ba bala ma pa, il faut te bêta moutou ya luka moutou nini on a sengeli cause na place. Et puis attraper pour bisso. Faut se retrouver. Pour comprendre ça facile. Grand frère, s'il vous plaît vieux. On a vraiment na ndenge na lande masona bino. Nazana muta modèle no bozoluka. En plus, azana expérience ya ma casse na mambo no bozoluka. Ah bon? Ouais. Donc, il y a ma pile vient en fermer tous les de temps à temps. Donc, même temps, on fait un bout. On est grand courageux à blague. Donc, courageux à Niam. À ça là déjà. Il y a bête à gauche, droite, par-ci, par-là. Donc, c'est bon. Il y a bête à rater. Il y a un problème de petit. Il y a un problème de malgré tout, au travail au fan, aux zones de la bafie, au profiter à l'issue, les problèmes. Tous les gens qui ont moutumou et ndengwa. Ça, c'est sûr, lobby, tout ça, comme l'adresse. Au lieu de awa, avec les gens qui ont pas machombi. Pas machombi. Vraiment boulevé. Et aussi, Tala, comme tu as aventuré. En plus, nous devons nous voir. À ça, aventuré. Tu es bien de c'est une expérience. Tu comprends? Et vous ça, là, pas gérer compagnie, on a bloqué nous. Petit. Ce qu'on réussit là, mais tu bongi. Tu commis bien. Mais pas quoi, moi, voilà. Tu vas t'envoyer. Et c'est moi, ça le fait aller. Le problème est exactement la minute où on a connu sous autre rabine. So commis l'adresse si comme dans la télé. Il a nini au commis petit bal en moi. Et la chose facilité. Les tout obéis à ma solo, tout le monde tout moi bien tout ça anima solo. So les lobbies so stabilité côté toi tu vas. Ah, impossible. On a peine à motiver dans la poste la vie. Petit problème petit, hein? Donc à venir du livre, hein? Croisement Wangata, la vie du livre. Donc quoi on a kaka. Comme ça wana, oui wana. Mais en 51 otuni kaka mpo bato sana matanga papa c'est machombi matanga mikolo ha suko yowana totina ngai to bongi sala rapide kaka kasika on et le buka na te on a côté sur shida na hotel direct ça ça maso je comprends sala courage avec maman son mouvement petit kali au sala bo c'est beaucoup de naïso au même moyen ya ko atteindre biso exact premier ça de lobby au leki na direct puis quoi pesio pour que ça me côté que la vie on attend il faut là attends maman pour tout passer roi ça mon plan courage ça mouvement petit na ngai ah ça maman comprends et puis ça d'abord en comme qui vous vite il boumoina et cocotte et puis avant mordant vous avez ça sur caisse quasi tout ne ana lo mitansa me omi atonga ina timu na limulu na mama me ya wana pa mola alléluia amen bondela ne onai bondela ma ansi samela anzame papa samela akaye bondela ne onai au nom de Jésus amen.
Li, yo. Kata bien ça. On a pourri mon point. On a pourri mon point. So ya good. Kimutonga o mino sala ya on. Oye utamto aya ma so ni. Na luba noni. Ujibile uno liela mno kubambinga na luba noni. Mais guys, pour la so elo on a dit et. On a dit nous on na yema ni la on a ma petit. Bona petit na pesa yo. On t'a son yo mukulu amu yel pana biso yo kuta biso to melati. Oye biso biso bon déjeuner. Wana mba mo tio bandu mela. Anela mino. Alunga wana. Bajaga mutamelunga wa pesa bon appétit. Ke eza mba no suka uyoke on. Asa wa. Asa kusimanga te. Na boy l'été condamné nga uyoki. Pour l'été qui paraît déjà yo moté. Faut dire le soupe poupée. Na. Yoko sona na sen yo yem. Ke ma na bisa o. Ke bisa ngate. Na mangala note. Muna ba nga ba site. Hein? Yo. Beta yo. Lunga. Oye ngamute. Ujem pole yo. Ba diga yo boy. Ndani yo tuna biso buza azu mama kwa ngazuli yanzo. Bali malembe te. Esili pour esili là. Esili. Mais tout ça na. Donc même ngambo ya banjota boy. Bongo te pa. Wa kula mtoto bela buka buka ali musa kana ngai. Mono so sia. Ke ba ka uyoki, hein? Tout ça ngai na za para. Pamcho bongo te asa kwana te. Bano te. Pulu kola uyoki. Kola uyoki. Na magala de yute. Ah, papi chopo petit kaka te. Ya on fait mene ngwaza wapi? Boni bo. Iko mama ne. Na ba mo ka mo. Papi chopo boni bo ko. On tient des sorties là. Ah, ça fait yo. Oh boy nini kono yesu Pulu. Kita. Nzambe. Otuyo kwa kwa. Yesu Pamcho. Yo. Pulu. Otuyo kwa kwa. Pululu. Ah, pipi ya Papi chopo boy pete. Na azuma ngo kwa. Pulu le koki. Uza sa frate tu pia so msusu. Ah, Nzambe. Vita sa frate. Vita makambo. Wala tomsona opina. Pesa. Pulu pas faire mal à ça. Koliate. Ti. Pose silente ti. Ah, pululu. Pululu. Pas faire mal à ça ma visage. Asa nda kuna lali. Mana na posa mon œuvre. Ka wonu lamsa gete pwani babu zo boye yela nga nzoto. Oza di babe te tongo. Yokinga kosa so bulu kina lamsa pa. No yokinga. Asa mbulute. Afuta one. Na yilo bombo ya. Wana bombo na kosipon. Bueno alinga. Odi bien ninga zala. Tika ka c'est tu déjà si pas micho. Mais moi vous tirez pas ma sœur babo kule. Vous bombe ndo pwani. Wala tomsona. Wewe. Ne. Adeo. Nini? Ay utai. Ah, makamini lekea. Mais batuna yo libate moi tumbimba batuna upesa aéroport. Ngai na luka yo. Na komia na kuja za ulia. Na tune soko zate aseriki nga poka na pesa ebo na petite. Adeo. Mama petit. Orisani. Joana na oto timo na oto oje biscuit. Orisani. Na le babu na petit. As. Tala nani? Vidal. Je vais quitter va voir. Osana masilete. Yo vipi luka da da professeur. Pesa mwaka. Kenda ndak. Fanda. Tai kun. Sona ane mame. Azali papa, hein? Azali. Ah ici, c'est fini.
Sophie. Itiopo. Nani sona mwana? Kama kamna yeye bisha ka bona peti mtu Ye mo kadinen. Pepe. Di yana nini wana? Mimi chopa nani ko? Malam. Chopo vanda. Na la sala na batimo na sima. Vanda. Saba fia nyato. Pas fait mais bino a centaine de. Ngala lakini uyiba so santende. Tena ngane ba a centaine so zandeni. Mais pas fait mais nazo le kana ko tika rapo na betuma masulumu zo singa to arabiso mbale. Il est respecté mtu uloko tata mko alinga so na ya uzubenda impati. Mais ngana lobi bieke nazo le kana weli tana sola ne bon so de sisi bo continue no masoloti. Ya tu sura wana. Naza ya msio. Tu m'es fort. Nga tunio. Pas phénomène. Ngana yena parler na biso na zioki grand frère na ngai. Piko na camarade Samba, bazobeta masolo que non côté basala na entreprise na ba basalaka. Alors, mon collègue entreprise na va fillette morobwe. Alors papa na maman na ba kufa donc il faut voyager. Akende poto so bazoluka mutu nini o ako gérer entreprise wana. Baluka mutu maza courage en plus wa sala déjà musala a expérience à masolo wana. On a fait na yoki ngabi tenande de fana pas phénomène ndé na yoka masolo na grand courage. C'est quoi courage ndé akusama msala wana. Mais pas phénomène yo bisa biso ni yo après trop mambutu betaka gauche droite. Mais peintre ngo petit sumu tazuru baza peintre ile wana uzuru ba antichrist wana. Makambo izaka kuna ngaya hivi kutu. Basaka ndeni ni izaka ndeni lekaka ndeni ngana hivi. Yozana oza tango so ba juyo lelo pas phénomène. Kwa mkunzu oza secrétaire oza ba banusela, oza ba cop, oza ba temps. Ba rubana no penta bimsa mpwasa utande wana. Yango na lobité, mukolo entreprise wana azo voyager. Kende zoya. Siko azo luka muntu wa ko gérer entreprise wana, artika la comme chef d'entreprise wana. So azo luka muntu aza courage en plus wa sala trop déjà. Na ndeto fanda na yo. Na masolo beta so de bige non, yo za prêtre donc, yani lo monter pano izala raté. Tout est sim. Yango na bendi yo temps na ye na tchao masolo soki d'accord. Ndega tobe. Ya zukanda siko so ya kanda wana nde itikali pana. Donc entreprise itikali ya yo. Basaka ba msani. Nga kuna na komate na yoka masolo na parler yo nde o mona, we ba ne. Donc omoni nde zabuyi. Babuka na ate. Ouais. Biso tukenda. Totuna ba mpiti. Baba yibisa biso msana wiza kaboyi. Uba utsaboyi. So nga monete msala na kukana ate. Tuzuba naniti. Ba secrétariat. Ba secrétaire yang. Tantu zwa bango, ba misala nsikoyo, ngana sana aka kibukunzi, na atinda bango. Yusarabu, menga courageuse na kaka, tuti anguka mtima. Danger pas fermé. Imagine, yang usko. Bon, sikoyo yo ukuma ukuta bango yibisa bango mkubaza puta na ndetuke. Eza mama ba no ba ba beta masona pane lobby. Nde ba go so mutu wana mona ba go zo lobby ba mimi ti pas mukolo parler wana, mukolo entreprise wana ba présenter. Lobby, allô. Pourquoi la pas voyager? Ouais. So, lui faut pas présenter il pas ya kurum. Pas quoi entreprise petite oiseau voyager wa. Mais yo siko ils a secret bitu mbali. Ko yo bisa mtu te. Non, beta, tala kana l'équipe ba parler beli. Lobby yo yi na tongo ukamatinga. Après tuke ko. Ya mais ezo senga faut lata bien. Faut lata ma tenue za manque non ba ta monde ba sentir que non, on a responsable. Na sens wana ndisa bien. Tenye vraiment tenye. Bilambe munana bilambe za likamuneto bandari kwa msala. Toruka bilamba te? Tala kadi kuyibisa mtu te angana kuyibisa mtu. Na ndimi ngana ndimi na d'abord. Na likambo yibisa na d'abord na donc d'accord parfait. Siko na gola kaba me. Likambo te? Bon. Bino buti wana na sura. Ma vis-à-vis. Nga mona tiki binoti. Vita viaka. Te buta kaka buyu. A suivre. Likamta buyu. Puru. Yaka. Likambo ibinu nyoso kwa kujiba. Mwa wana ayiringa likambo ya zete. Ayiringa likambo bazuringa msara. Nakuma mukonzi na society moko. Na ukanda ubanda msala société bakana ipo ba presenter na isika ya kulu luko wana ba presenter pa kulu luko wana ba kumsanga ba laksenga ta yende mtu au sawa wana na comme directeur nzamba zo lokumu
tika bana te poto kembi fo. Mais si vous voulez savoir, il nous balou bien. Kulata visa vi kaki na taba biramba wata na ba ministre pina lata tete ilu mogo ilu bina kasa tete Olata eza na luke. ah na grete Victor Wandaya na grete Victor Wandaya banda sunga landa ita ilu kuizo ya katso boite poma wana duma na lata a sisite a insisite a desisite a tosisite a lubi kulata ndi Siwo na lubi yo ndenge ba juyo place wana pa mwana wana. Sio carrière biso tutikali kumemazeli. Nana banta tusela nanu. Suna bandi namoni ke msala society ho ileki makamba bisu ya zero. Na tiki zero mutu alanda ni barubi mailanda pa imbisi azari yetu. Pa bisu tukenda. Ngana buka. Wana fo o sala o menga kasimni ano o 16 patioti. 16 patioti. 16 patioti. 16 patioti. Oyi mo le man de Paris. 16 patioti. Na buta na te ngatuna ke kuna na musala isimbi ba 16 patioti ba onya tana obenda. Binu nyoso na pesa biru ba isikati. Isaka alikuwa ndebe haru babu ngare na kumkunzi. Na zwika rezo. Bato baza simana ayo. Batusha pemele nyonso mozonga in ale musala because after moi aux avions c'est poto kembi fo la Palestine Yo yebse tadanga zo sérieux tika masoro pona bilamba mo iza ndako ida ndeko ne mo afana na Londres Mariki Nzonzi atindela ke bilamba mo iza wana alata onka na ba fete alata on papa mbate iza complet veste tukenda kati ta kasi yo kasi mama ni France Martial la mane on ati matina mamilama as yemta yema kambu ile za ndemenda kudulu bali tusane na ye arubia kubenga Marie France atindra ngata ilukute so boye Marie France Martial mado spaghetti ba ngana ta nanu biluko wana nini odi odi bana na kumsaka nzamba tika bana te po ba juba ke na poto ba sunna biso ga taka frère mais obika ngani aba na oponte ba te bena kacho papa ke kwa tana eso na po perdre avec ce boulot neza na bloka Il faut que dans l'église. Mais jusqu'à présent, ça fait presque au moins 20 minutes mon bimba. Mais ça traite quand même bien. Non, dans un peu la course, ça là, il y a maman paix. Vous voyez que maman il faut voyager. Il faut ça, réservation, banine. Oui, bonjour maman. T'es passé dans le Willy. Maman, passé à Willy. Au moni, hein? Tant aux agents de chasse, oh, Robenganga, au Bengagité, tu voyages na yo. Auto yaga siko ya, bon. Passé à hier. Oh, mondo. Tokutana kina mama na Kishasa vraiment. Ouais, yenda mtaye bakinga ya. Ah, bisous makambo. Entrez. Oui, ça va. Dans la réunion, dans la réunion. Oyoka sangwa nani ya Machombe? Pas Machombe. Ah, vraiment, pesa ibiso nyo so mawa vraiment. Oh, Kadi, ça va? Ça va. Combien? Ah, Machombe, boy. Kadi, ouais, mouton nae. Non, tu n'as pas que plus vieux na
quoi ça? Papa, Kadi, vraiment, dis papa. Oh, bien tenu qu'on est au Mokonzi, vraiment. Ah, papa, il soit maintenant pas si. Oh. Hein? Bien sûr, papa, na souffrance, c'est pas na joie. Oh, ça, mon anaké, le kangoui pas trésor, oui, babette la rabat. Na koute yete. Na kei pa yaziz makukula. Azarite, point na zoka iloko. Oh, ndena kei uzwangoui pa mbayo. Parce que si ati oyo, na kei uta biscotte azate, ndena kei uzwe pa rome. Oui. Oh, bah là, les lango. Non. Isa ya mutaputu, José Kongolo Mibeko. Ah bon? Maman la joie. José Kongolo mutapese ngango. Bon na bungate. Hein? Bon, je sais qu'on a même veste. Na tika msala ka saka susu biruku nyonso na ke udefa na ba. Akabiringa barubi kenda. Muna na miso abati bazwa. Mais il faut même ta veste pour que tu aies un comme ça vraiment, Kadi. Mais oui, mon ami, ça suni. Bon. Comment on a? Femme un homme, il sauve, ou toi d'être ancien béria, même barré, ou non, veut, ou faut soit tête, soit de permettre serrer. Bah, comme ça, vous avez comme vous bac. Est-ce que ce travaille vraiment dans l'entreprise, soit gérant entreprise ou quelqu'un, quelque part? Nazaraki, directeur, secrétaire particulier, économie, assistant des affaires entreprises nationales en trafic entre les enfants et les enfants des parents en collaboration. Ah! Vraiment, on est à quelle entreprise ça? Donc, ngai mutu nazaki pi mukunzi na sitage. Ah bon? Wana veza sitak. Nazaki susu ngai mutu nazaki su mukunzi na UTC7. Na Savien. Des Sotraz. Voilà. Na Itik. Ah, ça dit maluko wana. Na zaki mukunzi. Kikwiti tout comme ça. Et puis place ba teka nini wana. Marti pas batia stade. Ah voilà. La ponga biwa. Mutu na teka zamba. Ah bon? Na sala mwa makambe be na mboka oyo. Nga mutu na saki sema oyo ba tungira nini free. Ah. Et puis misala msusu na ba musala tubanda kupepa ngaza ki directeur na zubana baza kupepa free par cantine tuza ufuta 300 makuta na ngunga wa na susu na su directeur ya zo na jardin donc barubi tuzwa batu ba nikaka rio minu oya lo nika rio minu ndenga mtu na banda kuzwa batu wa banda kunika ba rio minu na futa kaba. Bon, ça va pas. Na ba société iberi na deka. Ça va. Na monu za expérience fait maya musala hein pour mes até nyuso lobi o expliquer au madame. Ndiende vraiment kolo macho na oyo babanda unikira ba rio minu na ruba. Donc nyuso kwa yo ndo so musala na. To boya ngote o expliquer au madame. Kadi, merci beaucoup hein. Yo ziranga na ndaku to yo sola moi merci. Ça va. C'est bon. Bonsoir. Vous sont anda oui ça pour hein. Ah monsieur papa ou babumba bien. Kota papa. Dobi abana na bazel na ngai. Bazel na ngai. Mutate kati. Papa. Samba. C'est ça y est. Bon. Santé de te voir papa. Oui, va. Va plus à eux, je te vais faire eux. Son beauté, c'est ça. Hein? Assez. Prenez place, prenez place. Ah! Kurugate Miramba. N'a pas dit ma cocola n'a pas boutine. N'a pas dit. Tu peux sortir. Non, tout ça, réunion, tout ça, c'est la moto, Bolobaki à Roya. Où est le mal? Samba. Oh, Samba. Osolo Banini. C'est l'homme. Oui. Samba. Bino na lobby, hein. Bolingi bo salir. Mémoire, il y a monsieur Machombe. De fait Machombe. Loin de là. Au moins, il y a mais tout a dit Moutunaï. Voilà l'expérience. Mais Ozoba Moutou. La bière. Est-ce que. Samba. Oh, fouté. Oh, ça fouté, c'est normal. Non, c'est pas un homme normal, dit. Kokolanda habillement, on a monité même la tête. Hein? Bon. Expérience. C'est le commun. Ça va comme ça, ça va merci. On va s'aller. C'est là, monsieur, on refuse beaucoup. Mais bien, très bien. Et à travers la compagnie, bébé. Nous, comment là? Un bon homme.
Qu'on a bien maté, monsieur. Papa. La tête. Des bonhommes, Dans le lobby, hein, mon cher. Oui, puis. Bon. On va vivre un mot. Bon, te revivre. Ça va, tu dis bien qu'on va vivre. On va la confesse à sauter. On verra. Oui, alors, merci. C'est bien un cortège. Nabi, nous, aussi, Namai. Obi, famille, bon, mon biba, bossa, cortège. Moi, toi, la réunion. Ça va, faut pousser bombo, mon cas bombo. Faut pas salawana, Michou. Bon, Anita Zangate, Anita Zangate. En tout cas, ça va, merci. On a continué les titres. Oui, merci beaucoup. On a la réception, bon, au 4, on a rappelé bien après. On a rappelé. Ah, t'es dans le cours, ça t'es rappelé. Oui, ça va, merci. Maman, ça. Maman, tout papa. Vous êtes devant la patronne. Ah? Non, on a qu'à rappeler. Ah, Belbito, on a rappelé, Belbito, on a fait, on a rappelé après. C'est quoi? Hein? Poussi, je t'en supplie, vraiment, pardon. Pardon, Bobo, pardon. Ça va, merci. Excusez. Oui, non, madame. Mais papa, pourquoi quotidien? Bima, papa, Bima, non, c'est là. Non, l'homme en question, c'est lui. Ah? Mais non, Pico, pourquoi? Pour la Nini, Pico. Non, c'est comme ça, je rentre. Non, madame. Bon, on m'en dit maintenant. Que Bilo Boluki pour la patronne. Pardon, c'est madame. Non, c'est ça y est, on a José là quand même. On a déjà monté une compagnie. Monsieur, quand la bilamba te met ta tête. Attends, expérience. L'homme tout ça, tout madame. Tout ça, tout bon, madame. Maman, comment on a salpé moi tant mille. Ils ont gagné, maman. Nayambi yo kasifanda. Merci. Bien le souvent. Madame Machombini. Nayambi je. Merci, madame. C'est pas ça quand même, hein, Pico, c'est pas ça. Maman, tu vas te l'aliter. Banda to solo là, tu vas une photo comme tout moi une expérience. Il y a moi tout ça qui est fort, donc nous a papa pour te donner. Ça va, arrête, n'a tout n'est moko. Non, c'est pas vrai. Papa, baby si au problème où il y a. Pour ça la wala te papa na tout le problème où il y a wa soki ba yebi si yo yango. Barubi na abui. Ka? Society zaria wa? Society. Baruka mtwaza mkunzi. Ndeba yina haiti. Bon, expérience na yo pona le benesi baba luka mutu aza na expérience. Expérience no papa au sala na compagnie nini obima ade wapi hein po. Bon maman, expérience ya busu mtabuta ye. Lekyo ya landenga. Moi c'est kitoko expérience. Monsieur Yoka, on repasse sa biographie na yo. La place au sala. Ibima ki bon, na parole ma faute. Seigneur Jésus. Pipo samba. Bozo pesa ngani. Biro burubi, baru bari kama, baru bakal mokot. Bon au sala wa. Oh ya ruba vraiment. Nous sommes des oiseaux, hein. Non, monsieur, écoute. Oh, c'est notre patronne. Mais aujourd'hui, moi, c'est patronne. C'est notre patronne. Oh, bon, Yoka, écoute, si tu peux nous décrire biographie nayo. On décrit un peu biographie nayo. Papa, il y a ça bon la place au sala, hein? Bisera sala. Bisera nyo au sala, il y a bisera pas comme. Na on est ça c'est quoi? Ba fonction peut occuper. Occuper déjà na fonction publique. Fonction publique. Donc yo au sein de la fonction publique. Na ça connaître, na kata fonction publique nga zaki publique. Mais ba société yo nga na lekana. Société. Na lekana na éthique. Na zaki directeur na éthique. Na yo kuma directeur ani. Maman. Papa Sabatika ya no papa. Comment il fallait to yeba directeur financier ou directeur administratif. Azawana pona ko de. On a pas le na ya na sali na financier. Lube na yi na sali na économie. Lube na yi na sali na changement. Lube kuna na ba no sa bon. Papa continue. Comment na kama mtama ko pa France. Papa na posa ba compagnie oyo déjà au salaire. Na dumwana siko ba lubi tubuma ça vient. Batinga directeur buma ça vient. Nga buma ça vient. Buma ça vient to sotra. La vient na combattre. Nen. Donc sotra. So ya onyo so balinga na buma. Ba lubi na combattre yango. Combattre yango ali kufi. Ba yo rubanai bon po biso to tika ko réunion. To tika biso mo na société na biso. To yi susu
kusala na banki nasala na banki biso tutubanda upaula mbongo couleur sima bayo yibisa biso kaka la tete yango babano changer mbongo mbongo moto baotia mkosombo gorin barubi bo ilunga gorin ne bautiana batinde ngana kutisa mbala kan gorin photo yo okay gorin photo na kan ye photo arubi bujete tieke na kan photo babimsia basu bazwi ilunga wana batina mbongo moto banda oria mais moto akanga photo wana telelo ayiba na tesa yenga sima nango baye kuzwanga oyo kutu ya upepa frève cantine 300 francs wana na rubate au pépéron comment baruzwaki barubi na nazwa batu po frève ikuma kiberi nazwa ba petit ba pepa ka cantine tufuta bango 300 makuta na ngonga wana nazwi kunika ka ba rion minu na jardin onika ba rion minu nonso wana na sari moi même sari oyo akozu bana lote ya mane na monyo na compagnie soko sa compagnie au regardango bien ba danger ne soit rien quoi mtsani sakuna ah bamtsani sakuna papa au mon misale ezebele vraiment na kata dans un cas compagnie mama kubanga te tika societe uyo kuta na sari liyo mtsusu na tiki societe osali na mususu na sa oyo tika okuti yango ibuti so mtsusu mama kubanga te kulana kutu wana tuzade na odon na famille na biso odon na biso isaka odon c'est quoi papa odon neti batikiri yo iluku don voilà don uta na bon pana sans effet papa Mali papa Chaba sans effet na kamna non papa nous sommes des oiseaux hein so de kambuza tout le bawa tu abati tu abani amate tu abani des hommes pas des oiseaux papa bon ça donc français na yo o bane o sala na ba banque na ba savier mo lobi so ki so trace na ba français na ibere na iba pa ni na ba français yo pa na savier me ba ba français donc ça tantôt oui tantôt non donc ça mutaba tantôt Antoinette ndende ba uswafi boy uswafi oui uswafi merci papa non notre maman ba kusote ngai na tanga na ngonga ba belge tango wana frama moni yo pour vivre iba yete leon naibiete nga na tan crash moko na Bermundo naibiete Jean Paul tango wana ba alanda itata nai ba tango bai ku colonisation bisu a bai awa alanda itata nai Belmondo nde sikoyo ba ko kumtsa bisu na makara kuna na se to ba ntana na Bermundo biso kuna bande uzirate ke olu ba français ou bien usa nini biso izaki français nante biso izaki fo uza nanu batela iluni ba usal batikiri yori bende babeti turi ukumsi angudi bay na yibi mnokubere na rubaga français wana biso na ruba anglais et puis na ruba anglais ya uzo yuko makamsuso na zo ruba wa mususu za anglais bino yibite ulubuka na ilubi mabia mais ils ont dû éviter ma pesa en société au monde makasi amsalisa pour makasi okana ustaira amsaya ona betira Hitler na guerre mondiale papa Chaba zumona oyibe mtete okoyiba nde ça va papa okoko pesa na kombo na yo papa comment kombo na enregistré comment monsieur ton nom yani nga yiba kibuchanga ngatono na mwa pia tono c'est kombo na yo te papa amayaru bien kwa tono na za Kadhafi te na za nte monsieur kwa ngai femme nom mais isobi prénom mutu montre kutwa ngana uruba nyonso yo moko kabere kuna état civil nakutata poursuite obala oui na za mwasi père de combien des enfants pour photo il va déjà comment ndenge ya kufutela yo combien ni bana mibari puru na mission bana mibale puru mission donc nationalité nation école na yo Mkongo mais ton Congo école natanga école ni
École. Disons, école, on a eu, donc il faut, hein, les années de français, aux français, aux belges, il faut boyer, ou bien aux congolais, aux sud-africains, aux étrangers. États-Unis, ngambo kana ya oyo bakundu mtu na tata na mama na ya buti nga kenda kutu na hospitali ya mama yem. Kasi papa le baka na za congolais. Baba oui ça yona buta ko. Te to mongati za je moi c'est ça moment. Ah compris que nga banda le papa. Abota mi ah. Bon donc nationalité congolaise. Voilà. OK. Mais il fallait plutôt y ba né où Abota ma wapi. Bon, ngai nanu na ibuta biso na za l'aîné de la famille. Né où na rubati. C'est ça papa. Na l'aîné de la famille. Oya landi ngai la bouche de la famille yende moi mbali. Oya landa la bouche moi mtatu le manteau na biso. Le manteau de la famille. Où Kasi ne ngai moi na biso le ne. Abota mi wapi. Ah, nanda mama tangu pasa ubuti isariye akimba na hôpital babuti na hôpital. Maman yembu, maman yembu. Bon, c'est-à-dire, hein, bon, l'hôpital, au village, cet hôpital, ça s'est trouvé, disons, tu es né au village ou bien ici à la capitale? Non, Nagué. Bénéfice. Capitale. Alors, il y a maman yembu, Béjasia. Ou bien. Ah voilà, Nakisasa. Maman yembu Nakisasa. Utambulate. Ya Moïse interprète ça Aaron. Bino bebo interprète papa oyo. Akolo ba yemo côté. Maman. Pour faire le bien interprète ya Moïse ça dit Aaron. Si ko bino vous interprète papa. Té madame. Mais botika loba. Pour terminer, étude faite. Étude faite. Feti, ba feti. Na rien de ce que na zoom ça, ba pour la promotion de ba ça fait. La classe tanga na tanga ki na école primaire. Na première tanga na mati première. Na yukenda deuxième. Ba msum comme msum bole banda ubeta umwe ba bimsi biswa. Makamba bana olu bana iba ti ba automatique. Classe karapa na tanga kara. Classe to ba wala te pantalon. Wana na yute so buji ba. Bon école secondaire. Secondaire primaire mande. Ça va merci. Mais maman ngana moni ils ont l'appréciation na yo hein. Yo moko moni ndenga za ko répondre bon. Bon toutefois papa lobby ba classe zo tourner bango la wana so i flama so tanga flama bazaya ta tanga classe belete mais ana expérience. Voilà. Papa na zuyo na compagnie na ngai omoni compagnie Machombe eza compagnie moko munene. Mais nayebi ke oza na essai pendant 3 mois. Total expérience na ona kacha musala malgré nga na ozala te. Isa isimba. Ponga na ozala te tout omoni ke na oto solola awa sikoyo na famille bombo. Baba na quartier cette sika to kolina nga ba camarade nanga. Ba monka ba pusi ba osala cortège ba fali bombo tuana. Faut ba rejoindre déjà na aéroport. Omona koki ko rater voyage nanga te pona nga mo na vanda na tala yo. Papa Shabazali. Menga mkunzi. T'es maman fort baï bana yo na ok. Balobi ne soyez pas pressé hein, gardez votre souffle pour notre talona. Na tiki ba papa ba piko bazali ba samba batala yo pendant 3 mois. Mais toutefois tu bozana ba contact na téléphone pour na tiki la o. Na moni ke ozana ngote. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Moni faut na continuer ma solo. Na sisa comme ça papa. Lo sisa na ya. Si. Mon papa, ils ont ma chance mtu bakanga kanga ngote. Ma chance mtu batini makanga ngote. Omoni siko ndo yukiso. Omoni siko. Ma chance mtu na yibisi yo tia wana mtu bapusa na kaya ngote. Pico. Oui. Na moni bobo no lexa e bureau. Ma chance mtu bapusa na. Papa, Ça va. C'est rien. Mais quand même félicitations. Félicitations quand même hein. Ma chance. Adé Nabiso. Administrateur délégué. Félicitations quand même, hein, papa. Maman, mais Samba. Oui. Non, Kendo l'accès bureau. Donc, on a accès au bureau. Allez, ça attend.
mais que le barreau, il y a une mise à bras. Une mise à bras, vous voyez un d'accord. Non, s'il te plaît, papa. Oui. Papa, il faut lobby. Oya, nakende couper sur la clé à ndako. On a payé alimenter, on vend na clé ya motoka. Oh, maman. Ndako yo, ça c'est ndako msusu. Te onda kunanga papa, o résidence nanga na tika kukanga. Mako za kuna dana kanga mena ufungulo kuna yo. Namtuka mama. Na hivi upusa. Na bando upusa saver. Il faut na upusa saver. Ngaba ubula nini wewe? Wakaka na ule kabu. Merci maman. Na hivi upusa, na hivi kupusa bien. Na pusa tsobobo, na pusa pusu, na pusa vero, na pusa mubirete, na pusa nyo surtout na mtuka. Ça va. Merci maman, merci. Ah oui, ça va. Maman, bah, Y'a pas de papa. Moni Samba, ce qui la bendi à côté, n'a évité bloc au sol. Est-ce que vraiment ce monsieur a mérité poste administrateur délégué, hein? Quelqu'un qui va représenter Nani Maman, hein? Bon, pour tout d'abord, hein? La société ni notre sang dans ma contrat. L'étranger encore, bah belge, bah français, tout ça, hein? Bon, tu as jugé dans l'endemain, tu as travaillé. Compte tenu espérance à ça, oui, bien, Bino boyeba qui bien papa Samba bozoro yeba nani papa Machombe Samba oye bien o bien bobi papa ndenga salaki ndenga sako ko diriger entreprise. Mais c'est Samba to fongole mon thème to tigre le temps à travailler c'est ça ouais on comment connaître ça comme c'est kana na koma na ça va to tigre le temps ça va. Nde yo vandi na yo singa avena salon ko bino vena salon msalo ko salate musoni fi tikanya malonga na osala na so no sisi na torsionner ka espace wa osala bébé te beloni wa bébé te il faut ça msala bono ndo no suka no propre mama ate apanga msala so ko msala okay bona sala ate ni wa msolo ba kondo na sala ate so mtawo ki mo ka sonje na sala ate yesu ko pona ya ba dossier wana on a écrit nango wana on a no beta photocopie pour na bon frère au PC on a cette photocopie wana beta photocopie mais so yo moko PC nga ke PC la autant on nous salo ba ke ya marti que tu mtasela ngabo tela so yo moko yo PC mais la sina ebisa ke tongo yo représenter mo eblingo ça mais beloni ba ozo msala on a ile kuna ya za désinpersonnalité beloni za maeli omoni ngande la salate mo bien van balanga na vanda poser to ibo zulu msala mama sala ki osina ba famille exactement lo ko abo frère mtazulu msala osa suki nini yo kende sangwa omoni e poise bande kone awele li famille mwasi ngala peso conseil to ngapinde na koma boye po ba pesa nga conseil yo melo na vanda boye na linga yo pe ozabi nga moko na kokana ngate to koma biso mbale esa bien nga na pesa mama ko pesa mama lo yenge te Busco pour un bon maman. Maman, il y a un bagage à moi, Beloni. Ça, tout ce que moi, ça me communique. Si on ça, ça, oui. À mon avis, on talaka. Si on voit là, c'est un mot. Beloni, on s'épelle là. Camille, quand ça peut-être, maman, on s'épelle là. Il nous a dit la celle là, Beloni. Yo limba boy. Oza suko yo mo ozo animé biso ya ka boyina biso na moi chasser. Siko oyo mabo pamba ya kolemba problème. Mais je sais pas bien la réponse. C'est pas vrai. C'est pas vrai Neloni.
bien na mokilo bato mosusu babotamaka mpo basala bato mabe mabeni basali oyebi ya bato mosusu basambelaka te donc ozomona bato mosusu mitema oyo baza nango ya likundu nayebi te yango nomoni na place ya mosala ifo ozalaka na ekenge ngai quand même omoni Machombe pas Machombe vraiment c'était vraiment un ami à moi donc avant kufa to ngai nayo tokona kotala na hôpital ozoko makambo azali koloba alobi kenatika mwana Machombe te boye fo na cadre bani mais ngai na fandi po na cadre mwana wana mais nayebi te mwana wana soki loko nini balambi ye na bato ya misala kamata samba kamata piko mais ngai na bango likambo nini nazata likambo na bango te et pourtant que mukolo société avant kufa azako loba bien que na cadre mwana ye soki lelo mwana na ndenge ko cadre mwana nani na uta ko yebso mwana ne Machombe alinga voyager comme il fallait c'est comme mutu moka tika na place wana pour encadrer bato diriger donc comme administrateur délégué donc ce que tali bien mutu ko na poste na zalinga ye si mais maintenant c'est le contraire nandeni mais na lobino que na kati ya société yo quand ça batini so ba malam hein mais na moni papa na papa yako kufa na ba société likolo ya ba nani samba na pikote siko piko na samba wasali nini yebisanga vérité te ya bishaba omoni to solola ki bien et pourtant que ngana yebi que ngai na mutu na sima ya Machombe la fille là Machombe que ngai na mutu na ko diriger société mais ba ki ceux qui ba côté ki banganga ceux qui ndenge ni na nzungu nini ba lambi Machombe na ebité ba ke ko lukela ye mutu mususu aya ko travailler na place ya administrateur délégué pour la nini pour que bazwa commission baliaka na simana mais naza ko regretter mémoire ya mon ami là nani défunt Machombe et dit na yebisio mak mutu ba ke pe ko zwa hein kolata nae mais c'est un bourrique tout d'abord batune makambo boye biographie nini bon tu es né où oh na hôpital maman yem abandi même na ko lakisa loba bana mike ko na école primaire donc lo ba né ya rancine wa zolo et puis munoko tout ça vraiment nabi boya shaba ce qu'on a poussé yo ce qu'on a placé mais décision quoi que bon ye nani la patronne a sali choix na ye et pas ya mutwana mais so na yebisio makambo kwa soni oya soni soko tellement mutango ko latela na ye mais na yebite omoni carte ba carte otobeta ko nini joker omoni denga joker alata vraiment comme ça hein na lo ba penza administrateur délégué mobimba donc ko latela yangwana hein. Et pourtant que biso toza on a toujours collaboré toza en relation avec des sociétés ba société moko ya ba mindele ba ni tout ça hein mais mona anga ya te parfois bon na invité qui c'est ceux qui ndenge ni esimbi et pourtant que ngala papa na vraiment que ayebi bien papa na lobi que ndenge biso to kolela ke ba ni ke kotika papa chaba seke mukete asa comme papa na yo hein bazio be bazio te mais il fallait ayoka oh ngana zoloba parce que na zo remplacer papa na ye mais est-ce que le bien réponse c'est comme bazio te donc c'est-à-dire que à lobby à longolinga te mais nazali donc naza simasiko ya mutuana mais na éviter so ngana ipenza que ba compréhension ozala entre ces messieurs là nabi ya shaba yo amuto yo tanga papa na yo mokolo ba bien aza bouki mais yo fanda kana poster na même souci mais on va faire remplacer papa na Max vraiment on retravaille na mutande ngwana parce que ça non oui na lobby à Max ceux qui vous en équipe vous beta na ba footer est-ce que on rejoue le très bien mais bon les kabouté ngana na zolo na maloba papa na lobaki na kofanda data na oni so ndenge koleka mais nazali sûr que certains que société wana mais habite ce qui to kokisa même un mois ou 2 mois ce qui okoya na faillite non. C'est que j'ai Naza correct. Bon frère. Oui, ma belle soeur. Faut que société pour regretter. Ça m'a rendu yaka. Yo ça me tango raisonnera bien.
babiloko so ngola nango ebenda makambe ebele koma bakisi bapoison kokota bandaka banganga iso mutu sambelaka po ebino banzambe otanga petala kaka papa ndenge yo moso bakiaza mutu moko domayele te ndenge azolata sikoyo kisa ne chef de parole bosa sonde te koela poste te tika so maboka nzambe mais na lobby ba kofingaite ngai ça se fait au nom de Jésus zanga yo kuba kuma okota bandaka nganga baselo bakisi te bakozonga te nga nsambelaka nga na yaki na badossier na nsambelaka bombango kaka osasa iba photocopie na isaki yo bani 333 na sala ki on ko regretter te nzambe ali mais naza ko regretter parce que balingi basalir mémoire ya feu nani Machombe mais baki balambi mwana na ndenge mais ayeba ikete tala za ko sambela yo moso babeke balambi mais si quand je vois nzambe kaka fanda ka yeye kana mais quand c'est reposé luga o pesa ngata aspirer na mena mama wangu bani aspirer yo koma passe yo ko soli ko ni mama msala lupango yango toye ndakuna ndakuna ngatokoto mari na ya luba mabe pamba ulunguni ngai ndakuna nga papa yaka koka mobele bopwani posika na okuna na différent uzoka aji toke papa o mona makamine no tuna su ajte toke atikala atikala na oya mama ngana kuma nakuma yaka papa nakuta na ya fuka ba nakuta na ya fuka opwani bafungola sama yako papa telema telema nare batu kokana na mama kota tika budele kota toke mama ça m'a passeré il est papa toke comment le pango papa ba fleur mama oh violente là comment to sala papa otala ma fleur moni papa chama yango yo moni ebandi keiti tokenda papa otala po moni oza naturel il faut au respecter ngo mama na bandu respecter ndenge il faut respecter ngo papa moni ba fleur oyo potila ngo mai nde na tiki ngo na kokuta ngo kaka bwana kokuta oyo ekoli makambo te o mwana ala mkatongo asubi mwana awazate papa oza yo moko na bana na mwasi na yo ça va oyo ça va kaka ba propreté au bien papa bon o moni tikuna ba frère ikufa te papa ba mwana akufa mes frères ikufa papa eloko no biso ba fleur nga fleur omundeza fleur eleki loko nyonso na valeur donc eloko nyonso pa na ngai na valeur te papa ka ba fleur na ngai il faut batela ngo malamu elekela ote papa elekela ote oyo ba fleur moni oyo babenga ngoni fleur do ozo fleur o papa na kokuta ngo te ko okatakata ngo na ba mpesa na pesa yankambo te oyo moni oyo na kokuta te ko mwana banda ko diembela mama de katana mwana pour mekia abumaye papa doucement oza partout protéger ko partout nesika na vanda za fleur nesika na vanda ko mon porte nda kunanga fleur fenêtre fleur tatini c'est quoi maman yo comment non mon frère ngai papa ko na Machombe papa ça va papa moni onda kwa mama ngana akuma me batu wana mikondo to babando yo tala ngaya ba mwinga na ndako na bimena dans je ça je na bogri akonete kota yo peta tuna ndako otala mona flora zo kupita ndako yaka mama oui papa c'est pourquoi na sali nini upesi nga na vanda ka kiaka to solo la papa vanda papa wa papa mukolo ona bakaya ndako oza papa mokolo omoni bato ovanda awa basangi te nana bapapa moko tu toyebani me nalingi natia yo omoni kompani Machombe ya kompani mo munene eyebana
alors on a vu comme DG nangai ya pambate omoni na famille papa nanga za baleki na ye misu bana ofana bangidinga na bamboka wana en tout cas makamba sala papa nangai baba na kolia mama après balé papa nangai bon omoni na koya kozwa bango po après la mort ya papa bakomi koya l'amour mort bakomuya le papa kufi kufi bango banduki bazakanda ngwana ouais papa moi été banyo kolingai jusqu'à fait compte na moni que tu funa ketanga na poto na ketanga na poto omoni nazana ba mina ngebele kuna ba Gilles Simba bela Simba mwana ndiri bon ba Yolande Simba mwasi ya Richard Lwemba Richard Lwemba ya munderi baza kuna ya mwana préféré na kendela msu bango nande wana mama na katite tu pas quoi faire tu pas quoi faire je t'excuse na ibani na bana mingi bakola kibisu sokula ba malela cérèbre de Londres na 5 mwana njili ba 16 luki ça va papa ba wana nyoso na ibani na bagirwemba yango moni na préféré na ya na yo omona kina salo ba aventure te na tikilo bisika nanga bien papa na ya to sala lokola so papa kulutu wana so papa leki te papa na pesi yo confiance à makasi na conscience na zonza conscience omoni voiture to yena ngo wana na pesi yo ngo papa merci beaucoup maman papa na pesi yo voiture wana orulanga nango po omoni met fozo ke na compagnie bazomona DG nanga papa babima sali na DG babima sali yango te na memio awa wa DG là ta bien compagnie n'a pas présentable même na moto na tiki on a que continuer l'étude na papa ça va OK nous tikangai comme ça pour na pourquoi faut na que aéroport je vais faire en tout cas soku comme na poto soku mika wana to mndeli moko soka yibi dido penda tu yiba na kana ya baribi ngakuma ngadi do penda bo apesa nga verkuta kabira kanga mbongo ipesa nga kizungu trouble na luka mtu nyoso kukana putu yatindira yemaluba tilelo dido penda utuni magaribo kungu sozo kenda Londres wana ndutuni magaribo papa na ketanga na Belgique nde pai nese makia dia zari dia tabao nese makia dia tabao papa na Jonathan dia tabao baleke aye papa yebani na kubatela usala yebana baleke aye ba Solange diata Solange diata Solange diata na Tina diata ça va papa c'est intéressant baleke nese makia diata ça va papa batela musala ndau na papa kanganda kuko bandi deja yo papa papa phénomène mama nakuta baso na tiki yo na yuki na uzana ba contact na ngakuna ba pichu kumoni na tiki papa phénomène merci mama ça va papa ya watu soko ko tu papa ikam mama wewe to mtu amona na nzira akubeta ta amona neti mwana aya amakayo respect ça va papa fille de valeur tuko makambidawa mama ça m'a passé ele clair papa na tiki lo papa na kefa na poto mais na tiki pe le koza poto mama namtuka nanda kwa boy ça va na tiki lo kolo za na poto donc lo moto ko ba ko intimider neti ngaza ka beta so le na kombo nzepe na betu nzoka mutu kaka abumta vina na bondisio papa na ya ko abimela biloko na ngata kubima ndeni biteso ebi to vanda na kati ya boîte mo boy neska ba jeune mo bakota mfo mona bajika mo bakota Eric Gwene na Decos Mukoko non fo mona ba défilé ba défilé la sala donc dele l'autre ya ngapi nakutana jika moka ya bongo asanga ka iloko anati Martin Mapangu ya solo krakai kutu jeté mais 40 kutu mona ate bana bango mbele nga bulo nzai na kata bunde sio yebi maninga ya koko buanya solo asala nga pona zala ya tikana bana ngana ya nzai taka ya oza kin osuka masolo bakoya kaka système a bouchon nga bango nzamba osunga sima okiya bongo ya kwela biso pamba
Moninga malade ande ela oye. Ebo kosi. Ati zabi bani. Maman bazate. Maman, bon babimaki. Oli ene oli ana. Onye mivichi bana clonele ino. Siko bakewa. Mama ikambango boni. Otuni ngai bazate esko bakese belebele tiwa. Oli bani mame. Nalo bele esko. Oli ozozo sebi ya no mambe. Na chema numa. Izengi ko saka na biso te bon ko. Ululu malembe te. Mama nikambi na ngoboye. Nina ngoboye. Panza bele mo os. Boni ana nango. Asa ame. Non non. Tete mutu basi barate. Ngani mutu basi ma. Akukufila yona na Mama, faut teta mana na. Yo imona le. Tondine ino mimichi Eva. Okay ne zengi. Aussi la Otina ene. Oka bona sango. Lulu. Yo kina na papa. Sala na se rom sala. na fanda pana na fanda. Lija biwe ndao. Toi là so bien. Très bien, t'as bien. Toi bien. Na ka oyekisa bino po papa pesa kenda musala kuna sale simba. Baswaki ya mwana lelo na pokwa. Tozolo ko na jibote. Nzambi alalaka te. Permeni, netizie. Yo. Tala mwana. Mama. Mais yo Ndo mwana ko na. wani da dire ke ni Nana kuzwa faire. Faire est passé. Non, moi non ya alunga pa Faire. Moi wana yibinga ntimbo fwa na bala le ukangsa yeme na zani na mbongo tepo na zana. Ani bien ntimbo. Siko fwa tu samba na. Papa yibyo ndim. Odi ntimbo yo to yim. Mama tiranga ndemba ndonda na yimba ho pe ndenge bilobo yibake yembiri nanga yenda yibake. Mama tiranga ndemba ndonda na yebya zamuke. Abayonde mikukandanga uzama be mama mekisa ngata ya muke soki opimiringa upese ngata mukua ata supu ata supu kote ujiba penanga soki nazulela ribumu nangai na kati yetikari na elokote kumona nguba zete moto akukyo kufa simasombere tikari na kufa pona yo alubakila ngono zela ye poturia ngai butu mwana lia kitali bumweza kusiofe dia taya kubiba bandu yari mbondo marama kutumba kubibi batu bali bakaonga phénomène na dia katro bakanga na bamalewa na ba restaurant izanga na ngai ntibuna
obe loko ali laksema ke no eza plan no oyoki pai biso na ye tuyiba pepe kani pe oye mi on pe na gam ndenge nzema eza ma ni bakizengi oyo to banani yango na omona oyo na ndako salite boye nakofina bino nyonso tumisatuoyo salite oyo kutu nyama ofina ne yote naoki nkele na nzoto na bino na bamama no mbale bobenga nga mama yo oloba yanga ni bolingo ese esili bolingo ese nuni mama eza nde nga na minute kubwakela yo banzeo apesio wamakasi na cheri bamama cheri bamama cheri kotazo Vina un contazo. Mwana ngai oyo akamatanga na makamyon. Moshoro la rotiti rate, moshoro la rotiti rate, moshoro pesa maine amie. Posa la mama manias. Omi so soleil oyema, omi soleil wanga. Omi na ema atumira le moleo pesira yoloma eza ninye ngamo eyamolo yoloma salama ninye ne blezo nga obiko omisa 6e fois yawe kangola mboka ya Kongo osangani masolo kola moto moko Kia wasembola loboko na Kongo tosengi mawa yo na mboka Kongo osalaka nzambe ya Kongo kimia ya Kongo na maboko na yo batala bapasi na Kongo yawe kama deporte ya bapasi na Kongo tozana diamant na Kongo tozana pétrole na Kongo tozana costae omengo bipai na mboka Kongo tozokufa nzala ye lokola bala babole